Mokolo Moyenga moleki le 23 octobre 2022 awa na province na biso ya Congo Central engumba ya Matadi ezalaki momekano na bana oyo babimaki lauréat na examen d'état. Na yango tata ya mboka ya province ya Congo Central Guy Badundungidi azwaki likanisi ya kosunga bana baye na kotiela bango bourse d'études pour le développement. Yango esalamaki mikolo mibale dimanche le 23 octobre 2022 et salamaki na IEC na commune ya Mvuzi. Oyo basalaki science culture générale. Lundi le 24 octobre 2022 eyaki kosalama na lopango ya tata mokonzi ya mboka ya province ya Congo Central Guy Badu na Ciné Palace na salle de banquet. Ya koyeba ete bana oyo bautaki na territoire nyonso ya Congo Central. Komekama oyo ezalaki na bana 305 oyo bandongwanaki kasi na bana batikalaki kaka 30. Oyo mokolo na lelo lundi 24 octobre 2022 basalaki jury oral. Na remercier gouverneur na biso pour la confiance pour attirer bana biso ba niveau diplômé, da valoriser biso et te promettre que tu vas recevoir et tu vas accompagner na vision na suka. Épreuve à l'élo, et qui passe pour les juristes, qui bien, nous c'est les gars qui bien, question va poser qui, les gars qui fait bien, puis na remercier puis sous gouverneur la biso, na opportunité au APC biso, il y a pour représenter l'école la biso, puis province na Mboka Mobimba, puis tu s'engager à ce que tu payes ça un peu honneur comparablement na honneur au APC. Directeur ya cabinet ya ministre ya éducation oyo azalaki kokamba momekano yango yepe azangaki maloba te. Mazona bitu bandaka na concours bitu pesa bana vandaka plus ou moins 305 na 305 na mazona après concours bitu sélectionné que 30 na bubia bitu pesa ba interview na interview ina bitu retenir 20. Mais bah nous lutte maintenant dans interview façon mituba baké vraiment à niveau ya kitoko et si ba moyen voanda quoi en tout cas ba union sur tout bagaba parce que baké vraiment très bon mais on va tenir toujours compte ya classement en ordre utile. Boyeba ete baboti misusu oyo balikiaki na makambo oyo ya bourse tata mokonzi ya province Guy Badundungidi bayaki kotika bana na bango. En tout cas pour na papa Guy Bandu gouverneur na biso Congo Central to pese ba merci mingi parce que ba gouverneur ebele balika anan to ka yokonte to za pe na ba no ba sala pe plus ya ba pourcentage mais to zo occasion oyo te en tout cas to pese merci mingi na ba o ba rolande na sima bala ndaka lokolo wana nzamba pambola bango makasi vraiment to za ya aussi na makambo nyonso elekaki na kimia pe na limemia nyonso boyeba ete na mikolo ezali koya nde resultat ekoyebana pe na sanza ezali koya ya mois ya novembre ezali remise officielle ekosalama awa na ville na biso ya Matadi.